Bokota la famille, bokota na système moko ya bien, bokota na système moko ya bio, bokota na système moko ya goût, bokota bandeko na ngai. Awa makambo si ekoti, awa ya somo pe ya pasi esi ekoti bandeko na ngai. Ezosala pasi pe mawa, kolala kolamuka na ba dossier, kolala kolamuka na ya somo, kolala kolamuka na ya pasi, kolala kolamuka na ya kobeba, kolala kolamuka na ya koyinda bandeko na nga na ndenge moko ya mabe. Lelo toye lisusu na comédienne na biso na kombo ya Mama Ani Biasi. Na bandi ebele ya batu toyebi Mama Ani, ebele ya batu tosepelaka na Mama Ani Biasi, ebele ya batu tosepelaka na ndenge ya jouaka. Mais lelo oyo Etoile Nines TV ayeli bino sango ya pasi, ayeli bino sango ya mawa, ayeli bino penza sango ya kolelisa, sango moko ezosala pasi mingi na motema. Ngana lobaka toujours soki makambo eza ya pasi ezalaka toujours malamu toye tolobi que no makambo eza ya pasi. Soki pe makambo eza ya pasi te ezalaka toujours ya motuya toye pe tolobi que makambo eza ya pasi te ezalaka bongo pe etambulaka bongo na système moko kaka ya tokos makasi. Joyeux anniversaire na ba oyo nyonso ba célébrer ba anniversaire na bango lelo. Na ebike boza ebele o bo célébrer anniversaire na bino lelo le 3 décembre 2025. Yango Etoile Nines TV na équipe na ye mobimba ba ye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire bisika nyonso bozali. Ba sincère condoléances na ba famille o nyonso ba bungisi o ya bango kande tolobaka matanga ezalaka neti mopepe. Matanga tango yaka eyebisaka mutu te ke non lelo na koyepa na bino lobi kuna na kokende kuna te. Matanga eyaka na ndenge nango na système nango ka ndenge boyebi. Yango comme d'habitude Etoile Nines TV toujours et encore na équipe na ye mobimba ba ye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso oyo ezolela na système moko ya kitoko. Ba meilleurs vœux de partout où vous nous suivez la famille. Quand ndenge toyebi tozana batanya ya ba fête la fête continue ba fête ekendarati janvier kosila wana nde tokoloba keno awa fête esili mais aussi longtemps que tozana janvier en tout cas toyebi ka keno fête na biso ya bonne année ezo continuer kaka yango na ye penza ko souhaiter bino ba meilleurs vœux année ya 2025 ezala année ya longévité ya prospérité à tous égards. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na 750 $ ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation quand ndenge zalaka na système moko goût na système moko bio na système moko kitoko la famille ba mapango koteka yango yo kande na lobaka toujours et encore sombela bana na yo lupango somba lupango popepe na yo moko bandeko nanga mokili lelo via lelo eza vi moko ba surprise ebele oroti kozala na bambongo lelo mais lobi kuna makambo changer. Il y a de ces personnes au monde à Oloba, est-ce que ngana okoma na ba 70 ans, ngana okoma na ba 80 ans, la famille,
kotia limite te mutu ayebaka ndenge tokovivre na se ya moi ezalaka nzambe sikoyo eloko akosala en tant que mutu planifier futur na yo parce que on ne sait jamais planifier futur na yo somba lupango banda kotongisa malembe lelo tolobi ata soki ototalize 70 ans oyebi ke naza na mwa shengai na kovanda naza ba mwa locataire akufuta nga soki pe lelo eye kosala ke non okufi oyebi ke bana na yo bakotelengana te bana na yo bakozala na bisika ya kovanda na système moko ya bien penza mingi makasi. Voilà. Salut, salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bandeko nanga na sango ya pasi, toye lisusu na sango ya mawa concernant maman na biso Annie Biasi. Que pasa? Qu'est-ce que se passe? Nini lisusu bandeko nangai? Avant na ya kokota na mozindo e kozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato sika pe bakotaka yango na ko sensibiliser bato nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somo chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous, je m'excuse. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Christian Poyi, na pesi bambote na mama Lisimpito, bambote na mama Eugénie Zemanga. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker okos olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation ka ndenge ezalaka na ndenge moko malamu na ndenge moko kitoko na ndenge moko gu na ndenge moko ya pio penza la famille. Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu. Balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bota ndenge olingi. Gavker azawana azosungaka batu o nyonso bazana problème ya hémorroïde interne tope externe, ozana problème ya tension, obésité, AVC, sukali, kolemba bandeko nanga solution ya makasi ezaka na Gavker. Ozana problème ya pota libumu oyo esilaka yo te benga Gavker bakisi oyo ezanango très efficace ezali na système moko ya bien. Papa de ton côté omonike makambo ezosalema lisusu bien te netiki papa bien. Papa okomi kolemba papa okomi koumela na yo te komi kaka ba 30 secondes 1 minute c'est fini mama komi koima benga Gavker azongisela yo ki mobali na ndenge bokoka ya tokos makasi. Pona bandeko mosusu boboti mwana ti 56 ans mwana zolobaka te benga Gavker ba solution ya makasi ezali. O nyonso etali makambo ya banduta o ba bouton Gavker azana bakisi oyo eza très efficace na ndenge moko ya kitoko. Ya oyo etali teinture ya nzoto ka ndenge ezalaka peut-être moi teinture na yo eza bien te olingi ozala na moi teinture neti ya mama Étoiline benga Gavker kuna ba solution ya kitoko ezali na ndenge moko ya malamu. Voilà.
La famille tokota na mama kam na biso lelo oyo toye kobeta masolo concernant mama na biso Anibia Sibiasi. Ebele ya bato toyebi mama Anibia Sibiasi oyo ajuaka bandeko nanga epai ya ye moko Poutine de l'écriture Belvi Kandi la patrona. Au-delà ya kojouer epai ya Belvi Kandi, mama na biso Anibia Sibiasi babengisaka ye pe na ba groupe mosusu, na ba place mosusu akendaka pe ko jouer kuna. Parce que ebele ya bato toyebi ke mama na biso Anibia Sibiasi aza mama moko aza na talent ya makasi. Surtout obeta masolo ba théâtre, masolo ba film, aza mama moko ajuaka penza kitoko, ajuaka penza bien makasi. Azana batala moko somo, azana batala moko ya kobeba, azana batala moko ya koinda la famille na ndenge moko ya malamu. Lelo oyo la famille Étoile Ines TV amemeli bino mama Ani na boya ki nanga komema bato mosusu lelo en tout cas na préféra ki nanga nazwaka mama Ani nini ezoleka ke pasa ebele ya bato bakolinga bayeba ebele ya bato bakolinga tokota deja na mozindo ka ndenge toyebi biso ba congolais toza bato moko tolingaka makambo nyonso ekende nango mbangu biso tolingaka teke makambo eumela oye mataki kitaki la plupart des gens to préféraka na biso makambo ekende mbangu. Ebele ya batu na yebi bautaki ko constater que mama na biso Anibia Sibiasi akondi. Déjà nazwaki ba appel, nazwaki déjà ba message. Ebele ya batu babengaki mama Étoiline, batunaki mama Étoiline, mama na biso Ani azobela to eza likambo nini? Pourquoi mama Anibia Sibiasi aza ya kokonda boye? Bon, quand ndenge na lobaka ezala ba mituna mosusu bandeko na nga na zangaka ba réponse parce que toza batu nga na préféraka nanga ba réponse mosusu to ya ko sala lango analyse awa ke na pesa réponse oh peut-être te na lingaka de mon côté qui songi te mais ebele ya batu ba benga ki penza ka neto tiaka ba numéro ba téléphone bato ebele bazo s'inquiéter pourquoi mama na biso Anibia Sibiasi azokonda. Pourquoi maman na biso bia Sibiasi aza ya kokonda? Est-ce que azobela batu mosusu bazoloba eza ba régime azosala batu mosusu bazomituna asali BBL to eza makambo nini? Bon, la famille to mekana ko sala analyse na makambo yo parce que to kendaki ko sala ba recherche na biso ka ndenge to salaka mais solution à malonga to réponse à malonga ezalaki te. Yango bandeko nanga vu que ba appel kande na utaki kolobeza ki moi ebele eza bientôt ya kosala moi analyse. Bon, la famille na bandi ebele ya batu ba comprena déjà ndenge ba nzoto etambolaka na bandi pe ebele ya batu ba comprena na bango te. Eza na batu mosusu ba botamaka na nzoto amike. Omoni mwana abotami na 2 kg 300 3 kg tango ba komaka kokola. Eza na bana mosusu de inaneti 5 ans. Omona mwana mosusu aza munene. Mais tango kokoma kana niveau ba 5 ans wana omoni mwana komi kokonda. Tina ndenge akokolaka mosusu akoyaka munene tango akokoma na ba 23 ans 25 ans de omoni mutu akomi koya munene. Et puis akokoma pe na ba âge mosusu mosusu ba 40 ans akomi lisusu kokonda. Nzoto etambolaka bongo. Eza na bana mosusu de une année à 5 ans. Peut-être azane mwana ya muke nzoto amike mais tango ko passer kaka komi ba 6 ans monika mwana nzoto komi ko fongwama yango moko. Ako fongwama mosusu bokomi kokoma ba 18 ans 20 ans 25 ans omoni pe nzoto komi kokonda. Batu mosusu ezalaka bongo. Na côté peut-être ya mama Ani bandeko nanga tokota makambo ya régime parce que toyebi ke mama Ani azalaka mutu munene te mais azalaki mutu moi santé na ye kaka ndenge ezalaka mais toye komona ta moi personnellement na ye kosala constat mama Ani akondaki sikoyo na baka ya bongo mingi eza na batu mosusu bazalaka soki bakoti dans les 50 ans mosusu à partir de 45 ans omoni mutu mosusu akomi kokonda 40 ans mutu mosusu akomi kokonda. Ezalaka ba âge na âge ya mama Ani wana na bandi te ke mama Ani akoki ko se permettre akende kota ba BBL akota ngo pona ni soki na jeunesse na kibo jeunesse na ye tango azalaki mama Ani azongalangala
asalaki BBL te kaka na âge bo mama ani aza nango nde akende mikotisa na makambo ya BBL. Je ne pense pas. To na âge oyo tolobaki no mama ani alingi asala régime, osala régime mpona nini? Eza na ba âge ye moko kutu aza intellectuel ayebi ke ndenge eza boye, je m'excuse, eza na ba âge oyo akoki kosala ba régime, eza pe na ba âge mosusu akoki kosala régime te. Ezalaka bongo. Donc moi na côté nanga eloko nakoki koloba eza ka âge. Eza ka âge, soit peut-être abelaki eza na bakisi moko peut-être azomelaka yango, peut-être que sali que ayaki kokonda, mais selon ngai na ndenge na yebeli makambo, na ndenge na omonela yango, na ndenge na osala analyse nanga eza ka âge. Eza ka âge, eza na bato mosusu bazalaka soki bakoti na ba période ya ménopause, la plupart ya ba mama eza na ba mama mosusu bakondaka makasi, eza pe na ba mama mosusu bayaka mwa munene. Ezalaka bongo. Soki bosala ba constat na ba famille na bino, bomoni ke mama kingandi akomi na âge ya ménopause, eza na ba mama mosusu bandeko nanga bakondaka, eza na ba mama mosusu bagardaka santé na bango, eza na ba mama mosusu pe bayaka munene. Er mosusu ezalaka bongo. Alors eza te ke no oh mama ani soki ezalaki ke eza makambo ya kobela, la famille na bandi te ke tolingaki to bandomo na mama ani na biso na ba théâtre. Soki ezalaki ke mama ani azobela, mais tito omona ye peut-être eza ka makambo ya âge, makambo ya ménopause, yango esali peut-être ke no mama ani na biso akondi. Eza mwa bongo, mais na confirmer nanga te eza kaka analyse. Quand ndenge tomesana na biso kosala analyse parce que tant de personnes bazo s'inquiéter. Yango bandeko nanga toye kotia mwa réflexion quand ndenge ezalaka. De votre côté bo raisonnaka, côté nanga pena raisonnaka, to tia ba raisonnement na biso ensemble et osala ke to comprendre la situation parce que batu bosusu quand ndenge na uti koloba. Ba okanisa o mama ni abeli, batu mosusu o aso sala ba régime, batu mosusu o akota ki BBL, yango azo Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Voilà la famille yango kaka tolingaki to partager na bino na ndenge moko ya malamu pe ya kitoko. Kane boyebi ane euti ko banda la famille ezana batu mosusu kan ndenge ezalaki na 2024 aozwane bizaleli wana 2024 azokota nango na 2025. Soki ozana besoin évolution, ozana besoin épanouissement ya vie na yo ya 2025, changer pe ndenge ya kosala makambo, changer pe ndenge ya komona makambo. Ezate ke no nazana besoin ane oyo na somba mutuka. O somba mutuka musalo lingi kosala te, musalo lingi kokende te, ko économiser mbongo ozoko kate, mbongo nyonso koya yo ezaka kaka kolata kolia kosala ba voyage ya kilikili. Sikoyo ba projet ya minene okosala kango mukolo nini. Donc babizaleli na biso ya 2024 la famille to tikango nanu to se concentrer to za la focaliser surtout na 2025 pour que osala makambo minene pour que ba objectif na yo esalama na ndenge moko ya malamu. Voilà la famille, tokomi na biso na mwa suka partage na biso wana na koyebisa bino ka bye bye et à la